Bonjour, bonjour, bonsoir na balandi nyonso o balandaka biso na compte na biso ya INSNM officiel. Bandeko na nga lelo toye na matière, toye na dossier, toye en tout cas veillé mortuaire ya ndeko na biso Louison oyo esalamaki. En tout cas nazotiela bino quelques images ya makambo ndenge esalamaki. Ebela bato batikala kondima te ke non Louison akufa, ebela bato ebele bandima na bango te. Kande boyebi biso toye la kabino toujours ba vérité oyo eza wana. La famille na zwaki tan nanga ya okende ozwela bino quelques vidéos ya komona veillé mortuaire ndenge salamaki lobi plutôt la famille. Lelo nde tobeta lisolo bozala toujours connecté sur notre chaîne INSNM officiel pour nazoye la bino lisusu enterrement ya Louison ndenge izo salima. Eza nango bongo na système ya bongo. Voilà. Tolanda nanu ba vidéo na ozonga sima. Ah, Louison salipasi. Salipasi, Louison là ma semeki. Ah, mon frère, comment la kimia? Comment la kimia mon frère? Tonton Belge ay bolela yo. Tonton Belge ay bolela yo comment la kimia, salipasi. Ouais. Alléluia mon frère, alléluia. Alléluia, Louison est là, ma semeki. Ouais. Merci. Wow. Nakoti. Zana mai mona poche ya. C'est ça bien. Nakoti sio na kazi. Na mimi kubele jabi kubele. Kubele za kuna kwa kubele. Nazo na kazi guys. Papa. Ah oui. Na famille songa na kati, tokei na kati. Songa na kati. Pesa ilo a romela. Meto tambola.
Bozomona yango yo tosoki na kati awa bandeko bango nyonso bazali na kati awa Commentaire, bozomona bien. Un commentaire, bozomona bien. Poche. Na koti. Zana mai mona poche ya. C'est ça la bien. Hapo tasiko na kati. Na mimi kubele jabi kubele. Kubele za kuna kwa kubele. Nasoma na kati guys. Papa. Ah oui. Na famille songa na kati, tokei na kati. Songa na kati. Azopesa elo a romela. Meto tambola.
Bozomona yango yo tosoki na kati awa bandeko bango nyonso bazali na kati awa Commentaire, bozomona bien. Un commentaire, bozomona bien. Voilà, nabandi biso nyonso touti kolanda awa, biso nyonso touti koyoka ka ndenge tolobaka toujours et encore ya kobakisa eza te touti kolanda biso nyonso, touti kolanda biso nyonso ndenge veillée mortuaire esalamaki lobi na Paris la famille po na kokunda ndeko na biso Louison Elanga. La famille ezosalaka pasi kande tooloba lelo eloko ebomisi Louison eza ba chantage oyo bandeko mosusu balingaki basalela ye concernant mutakala na ye oyo asala dans le passé, asala mutakala na ndeko na ya mobali donc moninga mosusu ya mobali abimaki des fois yango balingaki baya nango sur les réseaux sociaux siko kande boyebi ye akokaki na ye ko supporter te yango Louison ayaki komiboma. Bozala toujours connecté tozoya na bandenge bazokunda Louison eza bongo. Voilà, tokokutana lisusu sima. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi.
Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko